Milulumi ya kondima elonga ya Joe Biden mizongelaki na Congress simana kimia kozunga na Capitol. Washington elalaki na couvre-feu kolanda yo mabalandi ba Donald Trump basalaki pona koboya bondimi ya elonga ya Joe Biden mwasi moko akufaki simana kozwa masasi. Bakambi babikolo mingi ba pameli eyoma et salamaki na Congrès ya Amerika. Républicain Mike Pompeo, secrétaire d'État ya Amerika, yepe alobi eyoma eye koki kondima mate. Ba démocrate balongi pe lisusu majorité na Sénat sima na maponami masalemaki omokolo mwa mibale na Georgia eta ya suka etikalaki yango epesi nzela na Biden kosala politique na ye na bopete sima na kondima molongi na Congrès. Eyoma ebimaki na Dakar sima na président Macky Sall kotia couvre-feu na butu pona kobatela ekolo na COVID-19 ezali kobanda na ngonga ya libwa ya mpokwa kino ya mitano na tongo na bituka zomi na minei.